La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Affaire à Mike Kalambai na eraba bebani affaire oyo ekende kitoko te la famille. Biso nyonso bato tozaka na réseaux sociaux to biso nyonso toyebi mambango ndenge kendelaka toyebi ke nani era azalaka vraiment na pasteur Mike Kalambai do bango toyebaka tondimaka te ke un jour bakoyo kobebana tondimaka te ke un jour tokoyoka o ba secret bimi o likambo moko bimi o era kuna kuta bimisi ba secret era kuna kuta poati tondimaka te ke un jour tokoyoka ngo ebima tondima kite mais lelo to vandi kolala kolamuka to eko kamwa affaire era na pasteur Mike Kalambai makasi bandeko nanga na kolingana expliquer bino elo nini o eleka entre era na pasteur Mike Kalambai peut-être bokamwa bozala ebele o bokamwa affaire oyo eloko nini vraiment o ezoleka entre era na pasteur Mike Kalambai. D'abord, era obomona azalaka proche penze ya pasteur Mike Kalambai. Donc era azalaka soki pena bo toucher pasteur Mike Kalambai. Bomona era oya, bomona era otomboka, bomona pena era koya lobby. Preuve neke ba concert e beta pasteur Mike Kalambai ya beta ba Zenith obision so tomona. Pasteur Mike Kalambai ya beta ba Zenith wana tomona kango ndenge mambeleka ka tomona ka pe ndenge era asalaka tomona ka pe réaction ya era tomona ka pe be effort nini o era salaka pona concert wana o ya pasteur Mike Kalambai ya beta ka Zenith kande balobaka ndaku ka fwe pela kande balobaka kimia er mo pezalaka kimia er mo pe ndako epeli er mo kimia er mo ndako epeli moto epeleli bango kuna babebani likolo ya biloba likolo ya batu balobaki likolo ya koto akodo soto bito landela bien eza affaire dakumuda bandeko bokamwa tant notike la bino bolanda ba audio en tout cas nga alinga so nazoloba nazala non na ba audio bolandi na ba audio bandelti na suka après to yo comprendre maman na likambo ezani basala nzambe bolingi ko kanga matrona batu bakotela rabino bolingi ko kanga matrona batu bazala wana pona bino bolingi ko kanga matro na batu bavandaka na bino batu bakotelaka bino batu bazalaka wana pona bino yango bomoni soki kaka mo likambo moke bima na internet bosambwaka po ani bolingi tro batu bakotela bino bolingi bovandaka na batu bosombaka batu na bambongo batu bayaka kofingelaka bino batu bayaka kodefendre bino na réseaux sociaux nzambe nda defanda batu mutu so osali na mabete soki penza osali na mabete osala na mabete ofingi na mutute osali na mabete nana ngwa oluka ndenge ni batu baya kokoto na réseaux sociaux basala nzamba Kongo mo bozana ba mabe moko ebele yango bokoma bino moko bokoka te ifo bovanda kana batu baya kokotela ka bino ifo bozala ka entouré na batu ifo kaka bozala na batu bolukaka batu ba entouraka bino polo bino bisoke yindeli bino kuna boya koloba polo bino bisoke yindeli bino batu wana baya koloba era babebani na batoyo o balobela bango na bango batu balobela pasteur Mike Kalambai babebani pourquoi mambo eleka ya dakumuda era yaka olobela ngo alobela mambo eleka ya dakumuda wana
ba Yvette Kalombo banani ba leketu bango nyonso balobela pasteur Mike Kalambai bakoma ya koya kofinga era na réseaux sociaux bakoma ya koya kofinga era na réseaux sociaux ko démarrer kofinga era loba bwe bafingi mais era na pasteur Mike Kalambai courant déjà qui déjà boité et banda ya koleka de bien te toyako kamwa tovandi toyomona ba secret mususu oh ba secret Peniel ebimi oh ba video ebimi nanya finga ka Peniel oh ba video ebimi ndenge pasteur ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile esalakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela Mike atindaka bato bafinga Peniel ba video ebima ebele na réseaux sociaux Peniel alobango un jour boyeba kiye pasteur Mike Kalambai Peniel alobango mais l'autre omona basala nzambe na biso ebele bobomba mana basima ba Bible bobomba mana basima ba Bible kitoko te bozo bomba matro nasima ba Bible lelo ba pasteur bakoma comme réseau TikTok et bima ba pasteur bakoma po batu bayeba edo po ayebana il faut aluka ba petit na yemo 4 5 6 aluke kiri moko na TikTok baya ka olobele mais bino bosela nzambe na solo soko sela nzambe na solo nzambe nde fo bundela yo bomoni siko kozala na batu bayaka kolobela kabino yango bomonaka bozo sambwaka na réseaux sociaux bato bayaka kolobela kabino o na lobaka batu nyonso basala na internet o bomonaka lesa punda leso soki kaka o likambo ka esali mwa etengami mwa muki aoya kodemare yo eloko wana comprendre te boyeba yango te ozala na ekiri moko boye ondimi bon nakena na luka ba bekiri wana ngana futa bango mbongo na futa mbongo ba olobelanga même mukolo kozala na mwa faute moko mukie ba secret piu do ba secret nyonso ebima libanda tona ba serviteur nzambe belé ya minene o pe ba sola na ba pe na ba chroniqueur te na ba chroniqueur te na ba tiktoker te bazali musana bango pezo ko avancer mais bino bozaka soki likambo ebimi ofuti mbongo kende lobelanga kende boma moto na internet bobanga kanini bino bosela nzambe na solo sko bobanga apwani bande onanga na otela bino ba audio na otela bino ba video en tout cas ba audio era boyoka era très fâché era asiliki par rapport ya bato yo balobela pasteur Mike donc toyoka koto balobi o sope era sope pasteur Mike mutatindaki bango baya koloba pasteur Mike mutazaki na sima makambo yo pasteur do ezo lobama ebele era azaki azaka na Karine Mokonzi
azaka na Karine Mokonzi babeba na epeka na Karine Mokonzi me bana bato baluka bango omoni eloko mo ezoleka na internet lobelanga ko kotelanga ko sko bato boluka bakotela bino wa tant bazaka ensemble ba secret ezobombama tangu bakabwanaka bomona bino monde ba secret nyonso bimaka na poasa polele esambusaka bino basala nzambe sans bino moko boyeba pardon. Lelo era tanga yo lobela bato balobela pasteur Mike Kalambai era loba pona batu nyonso bomona ba bordir na yazo tuta ezaka te po tutela Yvette Kalombe ezaka te po tutela Lekechu ezaka te po tutela sona ni o msus na maîtrise akutu communauté papia ngakanda ezaka te po tutela mais a tutela pasteur Mike Kalambai ba bordir yakenda kosenga abanda kosenga pasteur Mike et as mais c'est normal tango zana bato ba fingela ka bato babando senga okambongo ba mamba pasteur Mike Kalambai bima abomona era sala même ba live alobelango ba pasteur moko nga mona ka loba na loba na bato te poto ina ba pasteur a Congo. Mais ba pasteur à Congo ba parmi bato ba boma penza mboka na biso très bien. Si 100%, toi na 80% ba pasteur o ba boma Congo bien. Si 100% ya ba pasteur bandeko nanga bonzimelanga, toi na 80% ya ba pasteur o ba boma Congo. Basé belé. Babo makongo lolenge ni babo makongo po bakomi na batu moko boye aibi kaza na équipe moko boye do ata ya sali mabe équipe na ba oleka ba okotela ya ozo ba mbongo futa bango aibi ke an équipe ne mo boye ata ya sali mabe équipe na so ba moni mutukuna ba équipe ne ko fingela e batu équipe ne ko kotela équipe non ce n'est pas ça. Ce qui pasteur Mike a se respectera na coin na ye, associera même pas ba era, associera même pas ba lekechu, associera même pas, mais lelo makambo peut-être comme il était. Ba papa biso o bazara ba pasteur moko o mona ke azana église pe munene, pasteur mo munene église munene. Mais tant buzo baby man internet boyo ki kombo na ye, et ça passe. Et ça passe bandeko. Lelo respect même na basala nzambe zala lusute pourquoi basala nzambe bango ba se respectera te. Muta koma na aye osala pe likamne na réseaux sociaux a tangi pe komba pasteur moko boye a lobby pa lobeli pe pasteur ana mabe. A lobeli pe pasteur ana mabe vandi na ana ekimia poani ba pasteur on bango ba luka bango. Ane kimia poani ba pasteur on bango ba luka bango ba pasteur on bango ba kenda ko futa bango ba kote la bango so likambo za na réseaux sociaux ane kimia bobeba na kabwe ape era obi aoya na ba secret biso pe to vandi to zela Siko lelo so makambo ebimi ebele so lelo ba makambo ebimi ebele pasteur Mike ba secret msu otokana ke bimate ebimi to suka wapi koto petit olo balikamba era kuna pe to zela live a Peña le 21 de tito ozi likamba era koto pe la live a Mike Kalambai to live a Peña to ozela le 21 to ebite to suka na likambo wapi to ke na likambo wapi na nini yango ezakaka koto ba ekoloba ba koto TikTok yango ezaka lelo polémique lelo bofinga bino bobanga na bino nzambe te bobanga na bino te mokili ndenge ezokendela bobanga na bino te bobanga te boya kofinga na kana réseaux sociaux bozana barando moko ya buzoba na réseaux sociaux ndenge mama Eunice Manyanga lelambi bomoni te Mama Rebecca, mama Eunice Manyanga, nde ba lelie na honneur. Bomoni te.
Balelie na honneur pourquoi? Parce que bana na ye alakisa bana na ye nzela nzambe. Alakisaka bana na ye ndenge ya koluka nzambe. Bana ye balelie na honneur, bana ye balelie kati na nkolo. Me bino boza kaka barando, mikolo barando. Pasteur Mike kuta salaki boy. Azongisaki boy. Afingelinga batu. Boza kaka bongo. Yango bomona beaucoup parmi vous. Bozo mitikala na buzo ba trop. Boye bateke lobby eza ya nzambe. Boza kaka enteli. Yoku bozo TikTok eza suna respecte batu. Azo finga na lokwa kindoki. Omona ka bato bazaki ensemble. To babe bandi baye ko poata mabe ya pasteur na réseaux sociaux. Tolukelo nyanzambe na ndenga solo. Tolukelo nyanzambe na ndenga solo. Penyela leka na réseaux sociaux, penyela loba. Penyela loba na mukolo boko yeba ba vérité belé. Mukolo boko yeba ba vérité belé. Mingi ba loba lisute. Mingi ba okanga pena munoko. Mwa bakangi munoko. Penyela loba na ye. Aloba. Boetosa. Imagine église. Pasteur Mike, imagine ce que église na yo. Bandimio basambe la kepa na yo. Oza pasteur munene ozo kamba église ya munene. Sko bo makambo eleka na internet. Est-ce que bo imagine kake lobby kuna ce qui problème ye. Bo imagine kake lobby kuna ce qui likambo e bimito. Bo imagine ngote ke likambo e ko pela pe na réseaux sociaux. Est-ce que bo yoka mawate yaba fan na bino soit yaba ndimi na bino. Boyoka mawa ya bandimi na bino te. Bobanga ate boyoka na bino pasi te ke bandimi na bino bamona bino na makambo zanga tina te. Wana bobangela yango te. Wana bobangela yango te. Muto kwa era boyebi ke era loba trop. Ozio tie pembe na yo. Mezala bien na ye. So komo tinda batu baya ko petele ba platangu yo lobe ezalande mususu eza matata. Eza matata. En tout cas bande onanga na otiki la bino tolanda era en tout cas era siliki alobi biloba loba oboko yiko imaginer te atombokeli batu mususu oboko imaginer te nyonso wana ka pona nini pasteur Mike baza likamba no seza pasteur o eza pasteur Mike soni na yo ka soni na part na yo pourquoi Paul lelo soki likambango eraye abimisi yango na réseaux sociaux soki eraye apuati ba makamnos na réseaux sociaux e a soni pona oboma moto botika pe ko finga e bino bato pasteur Mike Kalambai botika pe ko finga e pona oboma moto po boboma moto botiki ko finga ye so botiki ko finga e makamnos ezala bien botiki ka bino na elo na muna passe est-ce que bino boboko ka kotika likambute ke totika ka likamoto banda ki totiki yango boko ka te bozaka o asala ki boyo pose nga pe na zongisi o asala ki boya nga pe na memeli e boy kitoko te to banga nzambe mukili yango bato bakomo kufa pamba mukili yango ezaka muto akangama na volant kufi o abanda okende bo akufi o alala ki bo alamuki te bino bo banga nzambe te ya solo mukili ata nzambe ngo ezaka ka akenda ki alamuki te alala ki alamuki te akenda ki azongi asa mukili ya nzambe eza boepe na bino bo banga nzambe te na mukili ezoke mabe oyo Tobanga nzambe s'il vous plaît. Tobanga nzambe la famille sans plus tarder bande ronanga natia la bion toyo ka ba voice ya era toyo ka problème mango ezala kini na prenga na bino tozonga sima alors Tolanda s'il vous plaît abonnez-vous commentez likez partagez vraiment si c'est la première fois où visitez Irsil Botelwa TV à Tolobara toujours sur les ambalana ya liboso au trouver chaîne Nabiso en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager alors tant que vous partagez biso sur na Facebook partagez sur na WhatsApp partagez biso na Messenger alors tant que vous s'abonner ko bossa na te activez le biso cloche de notification
Donc, il y a telle biso pena cloche à notification pour que prochainement, tant que tu as vidéo na biso, au mot na biso et si nyonso au kozala. Alors, sans plus tarder, to landana nous vidéo, il y a maman na biya, papa na biso era. Il y a papa na biso era et vous ambala bumi to landa. Eza kudo nako seka. Nako seka biso toza biso no toza bweto na biso preto va na biso tozo zela ka to biso toza na pono biso toza wana pona bino tozo zela kaka bino bobeba naka toza wana tokoza ba matière tokotala nani na nani likambangele kendeni nani alobaki mabe nani asala kibwe poti siko eza ba vérité musu oto yoka nante ti siko eza ba vérité musu ya makasi alors ba vérité na esenga to landango ba vérité na esenga to yokango alors tozali toza na bino elongo bino kon bo mitika na buzoba bino bosala ka buzoba ba vérité na bino ebimaka lobi tokotunana tolanda na bokebi nyonso tolanda ngana rata ba opportunité na présidence e bomanga mitu kala tambola na soma na mbonga mutu na kopete. Je n'aime pas ce genre d'hypocrisie à débat. Je n'aime pas. Sono kata bino audio boyo ki place so bandeko na continuer boyo ki place so lobi ke ye alingaka te bato bazakana bayaka na mwa ba hypocrisie moko boy alingaka te donc côté wana alobeli mingi so to landi bien côté wana akoti pena côté mingi ya pasteur Mike Kalambai. Donc na affaire ndenge zo kende ebi maloko pasteur Mike Kalambai a jouer na ba fasi mibale. De a jouer na ba fasi mibale koto ba yo se le ki hypocrisie koto ba se la era ki hypocrisie mais koto pe ba se le do makambu do to landa eza bandeko bo mona esika bo komisaka bandeko na bino o ba ya ko kotela ka bino o ba ya ko finga ka bino en réalité o ba ya ko fingela ka bino bato en réalité ba Yvette Kalombo ba leketu banani ba era fe bazala bango nyonso ini po bango nyonso balobela mutu moko do bango nyonso banda zo salaire et pas pasteur Mike Kalambai même lelo era ye alobi era banda kufutama era banda kufutama era sala ba live ebele po no finga batu likola pasteur Mike Kalambai era sala ba live ebele era finga batu combien o era abebisa mitema na bango likola pasteur Mike Kalambai eza makamsu kutu pasteur Mike Kalambai asala pe ya solo mais era ayaka na internet aboma trace ayaka na internet aboma ngo alobi lobi la kena ngo lokwa pasteur Mike asala ki ngo te mais pasteur Mike en réalité asala ki ngo ba pasteur nyonso o bo futaka bato baya ko fingela bino bato na internet o bo futaka bato baya ka kolobela bino na internet boye ba ke bo bando le kaka na ba situation oyo po se bozaka na ekiri ozana ekiri mo ya 5-6 personnes oyo futaka baya ko kolobela ko ba na internet sambela ekiri wana ba panzana te sambela pena ekiri wana bazala toujours ini ba panzana te po soki ba panzani esika makambo ebimaka bazala toujours na bolingo ba panzana te po soki kaka bango ba panzani esika ba secret bimaka esika makambo nyonso bimaka mais bokoye bango te to continuer kolanda audio eza mulai to continuer kolanda alors ndeko abonnez-vous commentez likez partagez o s'abonner vraiment partager les biso partout tant lo bana bino basala nzambe ebele tobebisa mboka Congo basala nzambe ebele tobebisa pe réputation ya basala nzambe tobebisa makambo ebele na mboka na biso ezaka ya solo bobebisa ba mémoire bana bobebisa batu mususu eza ya solo poani po lelo bokoma kofutaka batu bambongo batu baotiaka mabonza bambongo bata pasi mais lelo bokoma kofutaka batu po bayaka kolobela bino mais tona basala nzambe o baosela pe nzambe na solo o basela peut-être nzambe na solo mais bakundama na internet basilama bavana na bango mais baosela nzambe bino bolingi visibilité nyonso neza po basala nzambe bele bolingi visibilité balobela bino bafingela bino batu wana esika bino boza boyoka ngwa esengo bobando lekaka na ba situation oyo
toza toujours wana tozela era tozelo bimisa nyonso tozela o to continue kolanda ngana rata ba opportunité na présidence et bomanga mitu kala tambola na ona somba na mbonga mutu nako pété. Je n'aime pas ce genre d'hypocrisie à débat. Je n'aime pas. Moi, j'impose le respect. Je ne suis pas un garçon au service de l'argent. Boke banabino. Na point oyo. Moutali Bosso, je mets en garde. Yvette. Yvette Kalombo, je te mets très en garde. Moni ba mboa na bino ba lekechu ba moura. Bozalaka na ba moura. Na ba lekechu ba nyonso ba na makolo papa Mike. Alors faites très attention avec moi. Je n'aime pas l'hypocrisie moi dans ma vie. Moi quand avant concert à Zénith, tant Karino nga mekananga na mema likolo. Qui me utara et pas na bino ba Yvette. Si c'était l'intérêt de protéger les concerts du pasteur Mike, aujourd'hui, c'est ma mère qui est en jeu. Ma mère, elle est plus importante que montagne et mbongo. Na komba mutu nyonso na vie, beaucoup proposer nga. Je vous mets en garde. Banana nyonso ma colossalité, ma pédé wana. Yvette, je te mets en garde. Les échos, ils ont comme là na matoi. Si c'est pour les reproches de Dakumuda, Yvette, je te mets en garde. Tu m'as appelé l'autre fois pour Natania. Pour Nakindumba Tanya Obomamoto. Ma crédibilité. Biso ba réputation ko beba bo vanda. Bo sa nyoso bolingi. Et talingate. Tala na esa bino bo sala erreur mon réseaux sociaux. Je suis intelligent. Même dans les coulisses, je vais travailler avec n'importe qui. Je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les lécheurs. Je n'aime pas les profiteurs. Nga kopani les garder. Je les réseaux sociaux. Je suis l'ami de la réussite. Faites très attention. On a yoka. Oh, ils se murmurer. Je n'affirme pas. Bilonyo sona bozaro benganga. Depuis vidéo d'Akomu de Leka. Bobenda. Bino tout. Bokat sama kona kishasa te. Je n'aime pas les hypocrites. Si Dieu te donne une mission, tu touches les caca, on touche les caca. Tu touches une pierre chaude, on touche une pierre chaude. Non, frère. Non. Il y a des gens qui ont une crédibilité. Moi, j'ai une crédibilité. Si vous êtes incapable de m'appeler, de m'expliquer mes erreurs, ne jouez pas des doubles G en coulisses. Tala, mais je vais tirer à balles réelles. Boye bangate, era ebe ovanda na batu te, na eba ovanda na ba impolité, na ba profiterte, na ba to ba utilisera batu les sisseurs, les sisseuses. Cop na ngati. Là où il y a le danger sur mon respect, je veux péter un câble pour mon honneur. Et j'ai pas la langue dans la poche. Ngana rata ba opportunité na présidence et bomanga mitu kala tambola na ona somba na mbonga mutu. Baroboa kilo na kati combien to robota te. Okola na mycose. Na garçon nzalate. Na ville bo baebinga bandumba nyoso ville baebinga. Ba ubi nyoso ville baebinga. Mais baebinga na microbe te. Moi j'ai fait un nom propre. Propre. Soki nazaki garçon oteka basi, bo revesa basi na teka. Soki nazalaka ubi mais bo bimisa batu na bimana bango. Bo finga nga na complexe parce que je suis un garçon de la grâce. Mais ba ça totambola na bango to yeba na ba misu ba yem ba potwa. Kopo mokoti. Na ba yer musu to stafa na ba na bakini. Bakino la ba ona ba braza, bakino la basi na ba braza, ba teka basi. Sauf nga kopa ndumba kopa na ngati. Kopa ba ubi kopa na ngati. N'importe quoi te une vérité qui blesse. Oh, yo c'est la ville qui tchasa mobimba, bato bakufa te. Moko la mukana tongo te erokosi. Bref yango. Tokenda ozo kopa mona braza na dolizi oteka bwe mutu bwa eloba pesa ko 100,000 alala ko ezate ngana zala ubi na vanda nena vanda
ubi nyonso za na symbole ya kosamba. Nano fingite po kanginga na ki ubi te. Je vous mets en défi. Boye la nga preuve ki ubi. Boye la nga preuve moi na kika. Oh, boye la nga pe preuve matolo na bakisi suna ubi mususu na Canada. Mais tu es herman so na tali partout na eba te na ko tso combien de téléphone. Yo na ba mura boko za pe compétition. Ou fio na musombe bimal wa ya soso. On partait à Kin, tozako ke nekubeta matolo nga via matolo na kokate. Un charlatan ignorant. Yo, faux gène, ingrat. Soki kuto ya mato ibibole ke tuna opesa mbongo lo wa shege na mour. Bongo yo na sombelo billet na tuna poche na kenono Kinshasa. Des ingrats. Boya lisusu. Boya lisusu. Tellement vous oubliez vite comme des imbéciles boya lisusu. C'est qu'on m'avait promis, c'est idiot. C'est que on t'avait promis pourquoi? Angela Sima. Je suis arrivé là-bas au moment vendu du rêve. Moussendi. Ngaïra Ramsey, qui est vendu à la kermesse de 16h, tout le monde lobby na 10h. Au moins, camarade, yo mouni pembe basakana na ngoura. Pembe ya nyoro du point. Toza wana tozo continuer kolanda. Tozo continuer kolanda. Et à passi. Ya pasi Olanda pebe bawela inini affaire mbongo Olanda pebe koto bazwaki mbongo ebele donc eza pasi mboka na biso zana na kimia te koto to bundela Congo koto to yoka su basala nzambe bazo swana koto to yoka su batu mobe babundani msolanda wo likola mbongo bazwaka pa musala nzambe songolo likola mbongo bazwaka pa pasteur songolo ba pasteur ebele bozo ba mbonga ba ofranda batu ba mbonga ba mabonza batu ba dima batu mutu msazo luka musala aluka aluki musala na pasi mbongo a pasi baya ko pesa ba dim na bango na ba église na bino omona batebele mutu msazo pambwa mate pourquoi parce que a pesa ka dimine place esengela ki a pesa te mais tona ba pasteur a solo o ba osambela pe nzambe na solo ba ozanga même banzimi ya malonga na église na bango. Pour ni po biso peuple congolais to linke sika o batu baze ebele na kende église na po batu bazage ebele na kende église na po na boye église na pasteur na ngwa yebani tozo zela ba video pasteur Mike Kalamba era tozo zela ba secret nyonso ebima toza wana tokozela banona nga abonnez-vous commentez likez partagez en tout cas merci na bato nyonso bolandaka biso soko finginga na longolo na chaîne nanga donc ceux qui oza na remarque osala biso numéro na biso eza wana nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion ceux qui yesu masia azongite partagez abonnez-vous activez cloche de notification. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.